bomana. Mais ndeko lesi ayebi vérité ce qui a solo to lokuta parce que balobaka mayeninga na kapamba te. Ozomona ba istidirak yango wana. Prophète ya mwasi azalate même dans la Bible. Prophétesse lelo ba komi ebele. C'est ba prophétesse lelo ba komi ebele c'est que DSP a komi ebele. Babu akutani na Nzambe parce que azalaki déjà mon ponomi. Maman nangai akota tembe ayanga na e débat. Prophète ya Nzambe nyonso abotama si azana musutu te. O to azaka na musutu abotama na musutu za prophète te. TV simba place il ozoka pasi. Au Simbi TV, abisio, non au Simbi TV, aucune TV, comme une chaleur. Maman nangai, yebisanga ota la télévision à 30 minutes et ko chauffé. Bonjour, bonsoir chers internautes partout dans le monde. Bokozwa biso na banda kuna bino topesi bino ba bonne année na ba abonné na biso nyonso ya Océan du Congo. Donc restez branchés massivement bokozwa ba émission nyonso auto la kabino. Wana lelo biso to kendaki koluka prophète prédicateur de la nation oyalingaki alobela biso apese la biso qui est prophète parce que lelo tozoye bate prophète nani ya solo prophète nani ya lokuta ya mwana biso to vanda kite to kita kiti to lukaye po ameka un peu ko éclaircir biso avant to banda émission na biso na lingi na pesa mbote na équipe technique na biso mobimba na pesi mbote na Cordon d'Acosta na pesi mbote lisusu na réalisateur na biso asala kakebozo ba image ya bien adorateur JDK na pesi mbote na bato nyonso vraiment donc bo pesa ba temps na bino bo pesa ba méga na bino donc ba internet na bino pona kolanda biso yo pena nous au s'abonner na chaîne na biso donc bo s'abonner parce que makambo bien ezoya bolanda ndenge prédicateur de la nation alinga lobela qui est prophète Eli prophète Eli Eli abelela moto kitaki peto monaki wana eza selon la Bible o bato basai na maboko. Je vous dis sincèrement aucun prophète ya Bible mabe elongai. Soko otali Moïse alongi Pharaon. Otali Abraham alongi Namrud. Quand tu veux masola Pharaon, c'est-à-dire alongi mabe ya Pharaon, c'est-à-dire mabe ezalaki Égypte mobimba. Konyoko la bana Israël. Même Égypte a coûté na mwana Israël na kuena nzela fa maltraité. Vu que mabe ezaki sur toute surface de la terre ya Égypte, ndenzamba ko tinda Moïse. Posanine. Et puis chaque prophète ndenge nzambe atinda ka bango na mokili atinda bango poka aya kolongola mabe moko quelconque. Namrud asotopoka ki nzambe ami benga biye azanani nzambe atindi Abraham posanine aya ko suksa Namrud. Jésus tebi histoire ba Yuda Nzamba tindi Jésus a kolonga. Mettons ozolo ba lelo ba prophète ba komi ebele. Yebisanga mabe yango ya ba congolais ezali nini o ba prophète ba yeli kolonga. Si c'est vrai mabe eza to yebi nous sommes toza biso nyoso ba congolais. To yebi mabe yango ya Congo ndenge ezali. C'est que so ba prophète ba yeba ko sanini. Bae kolonga mabewana. Mama nangai. Beta li solo ya Kinshasa 2000 ans na Kinshasa 2021. Okota la Kinshasa ya 2000. Ba église la ki te ndenge eza lelo. Mabe pe ezala ki ebele te ndenge eza lelo. Kuluna o bana bakomi ba kuluna chaque quartier za ki te ndenge eza lelo. Salito Kinshasa zana yango makasi malgré le qui déjà kin label ezatende ezalilo. Mais comment fait-il surnombre ya ba prophète? Nde ezo la même surnombre ya mabe. Sika ba prophète yango rôle na bango ezo zala nini soki ezali ko senga mbongo te na ba église.
aza kosenga mbongo te na ba ki na aza prophète na mboka oyo Deniles to Baraka Mogisho okite bakangi bango kuna ba Deniles afundeki Baraka Mogisho na bité soza au courant afunda Baraka Mogisho. Dommage avec intérêt. Pour l'année, pour Baraka Mogisho, azo bengana ba diable. Molima Deniles Sibima, Deniles Sake afunde pas général. Bakanga Baraka Mogisho, afute Deniles Simbongo. Oh prophète. Nene ko gérer bango soke zanzambete. Mais les Congolais, bofongola misu, qu'est-ce qui ne va pas avec oh peuple nini le barande konanga oh nani azara na Europe oh peuple nini est-ce que ça a sens? Merci prédicateur de la nation, toujours continuer toujours. Si vous olingi toyeba ndenge nini tokoki koyeba prophétie ya malamu na prophétie ya mabe pe ndenge nini tokoki kosala po tolonga yango enam ya malamu. Moi vitesse. Je voulais répondre à ta question autour de qui est prophète. Oui. Avant de devenir un prophète, il faut avoir des qualités prophétiques. Non, le bâté que le prophète bazate. Mais yomoko ko comprendre que le prophète bazakate par rapport à la qualité non pisa. Ya yambo moto ba bengie prophète. Il faut azala kaka na genre masculin. Wana il faut botongo na mutu. Prophète ya moi si azala te même dans la Bible. Prophétesse lelo ba komi ebele. C'est pas prophétesse lelo ba komi ebele, c'est que DSP a komi ebele. Ponzambe a féminin par ozalara. Oui, Dieu féminin dans nos années. Entre guillemets. Donc, la Bible n'est ezali eloko ba chrétien bazolanda. Nyoso ba ko ça le faisait makomi. Le kola na Bible prophète Amos azala te c'est que prophète moi si azakati. 1 2. Le kola prophète akozala kaka mobali. Tout prophète il faut abotama circonciser. Maman, ce que je vous dis, c'est la réalité. Il y a tant de passages bibliques où bato balongola pour quoi mbrouiller nango bato. Mais nous avons un livre, la tradition prophétique. Hein, le vrai livre de Jésus, le vrai message de Jésus. Vous allez trouver son nom. Jésus a botamaki circoncisé, vrai ou faux? Bobi sama motakate musutu. Jésus a botamaki circoncisé. Et là, ils ont prouvé qu'Azali Thomas Nzambe. Moïse a botamaki circoncisé. Abraham a botamaki circoncisé. C'est l'histoire qui est l'histoire des okokabatote. Mais na yo yelelo na musutu na yo na maternité na maman yembo bakatio pok. Allez, okoli, mpiaka ebeti yo, obitenga prophète. Là, ça l'église. On reste à la théologie comme un prophète. Prophétie batanga angote, prophétie babota makana yango. Et ça peut pas ça encadrer à moutouté, nana encadre Jésus, nana encadre Moïse. Faut pas encadrer, non. Vu que azam moponomi nzambe. Stofa Allahu stofahu ndambe aponiye azana posa encadrement spirituel ça dit ezaka na ajimoko yango moko kosani epela nana yebesaki Moïse ke yakana kende ko lakto siko kuta na nzambe mutu te même lui-même Moïse ne savait pas brusquement pour kuta na nzambe parce que azala ki déjà mon ponomi. Maman nangai wakota tembe ayanga na e débat prophète yanzambe nyonso abotama si azana musutu te o to azaka na musutu abotama na musutu za prophète te. Voilà, chers internautes, binomoko boyo kindenge prédicateur de la nation lobby oyo nyonso abotama na musutu kidi azali prophète
te. Donc prophète abotamaka déjà nyonso esalama. Voilà prédicateur tozongi lisusu kaka na maloba na biso tolingi toyeba lelo lolenge nini tokoki koyeba révélation na prophétie parce que tozo comprendre te ozala kaka na nzelo zo tambola no mutatele misio o nazana prophétie po na yo abandi koloba yo zo pesa prophétie po ayebi yo te bien po aloba o amoni po na bandi ko tuno lisusu boza combien est-ce que prophétie pe ko pesa malolenge bongo omoni otambo na nzela okutena mutakomi kolobelo ba n'importe quoi toko betela o vie na yo tozaka na 3 procédures mais ba qualité prophétique eza ebele to solliciter il faut to sala vraiment émission moko ya moi minute ebele na silisa yango eza vraiment ebele OK moto ce qui a réunir ba ce qui na moko ya ba qualité on a ezate à cause de la prophétité juste ami benga mikaka po asanine a influencer nango batu aliane bambonga ba mama batu na ba papa batu ya mabonza tozali na kati ya eloko ba ben kombo miracle parce que la prophétie ça fait partie de miracle. Miracle ezali na 3 parties. Ya liboso babengi yango moko miracle. Et puis miracle wana eza destiné na bato moko songolo. Nzambe azwa miracle na ye. Apesa yango kaka ba prophète na ye. Mama na ngai bazwa mutu ba bwakie na moto o bakangi basinga moto ezi basinga eziki mais moto ana zikite eza miracle nzambe moto brusquement kutani devant mer maele sili abeti nzete puma ikabwani 12 par sali 12 nzela ikabelora bangomba bo ikabwani bato ba eza ba miracle. Wana eza partie ya liboso partie ya mibale babenga yango istidrag pardon wana eza troisième partie babenga yango karoma c'est-à-dire on a lobaki eza mingi pe ya ba messager eza grâce eza mingi pe ya ba messager nzambe apesi asali yo grâce okomi kozola bato ba rêve osambeli moto moto abiki na mawaya nani ya nzambe puis tu n'as même pas le temps ya kokumisa rango devant bato et loko zo sala par et non par yo o sala ngo par la volonté de Dieu oza nani o sala ngo propagande alors ceux qui nzamba boya bo bikise ni moto wana te monte ko tomber na échec. Troisième partie eza istidrag otoroba oyo miracle par magie. Toba faux miracle. Oba je moto moko boye azu histoire ya maman moko boye amemeli yango pasteur moko boye pasteur ana moni maman ngo akomo lobele ba vie na ye. Tous ces lokuta. Biso toyebi histoire ya kobomana ya ndeko otoyo kaka soki pe ya solo toyebi te ndeko Deniles na ndeko Manda chante. Ki manda azoka histoire mama moko be ya poto apesa ndeko lesi aloba bambongo ebima ndeko lesi alia eloko te et pardon ndeko manda alia eloko te nde babomana mais ndeko lesi ayebi vérité soki ya solo to lokuta parce que balobaka mayeninga na kapamba te ozomona ba istidrag yango wana TV simba place ozoka pasi osimbi TV abisio nango simbi TV ana okininge TV zo comme chaleur maman na ngai yebisanga ota la télévision ata 30 minutes ko chauffer te pona bango ekomi miracle ozomona ba istidrag na bango kota la ka TV 1 heure de style comme et déjà chaleur pona ye ekomi miracle vu que tozalaka ba ignorant
ndio makambo wana ezali kokoma sikawa vrai kokutana na vraie prophétie lelo na mokili ça n'existe pas. Donc ma prophétie nyonso tozoyo keza na mensonge. Tout eza lokuta soka azwa ngo na magie te ako utiliser psychologie na yo. Asakani ka na psychologie na yo. Yebi sanga ndozo benga na kopesa prophétie. Ce qui tembi na lobby. Maman na ngai o se décida ki 2021 ndengo zaboyo ozwa libala ya malonga. So na kosi déclaré. Na kokote langa te. Ce qui n'a kosi loba devant ma téléspectateur pe banga nzambe loba makambu prédicateur de la nation le beza lokuta. Ce qui a solo ndima yango. Ils ont solo posé une réponse. Non, on peut se faire deuxième prophétie. Tu vois, les gens, na ba psychologie, tu pourrais te dire que Kinshasa, mbawe leki. Tala ba porte devant le terrain de tonda. Kabiso tout ça qu'on envier poto. Ndongo za na souci nzamba salisa o tsenga nzambe mingo tambo na mikili ya poto. Prophétie ami balé. Na ba besoin wa ata 10. Prédicateur wana na commune bino ko na tamos na biso moko na bino moko ba kufaka liwa liwa moko ti lelo bo comprendre te liwa ngo utila wapi prophète na biso s'il vous plaît pas prophète s'il vous plaît bopé sarabiso ba prophétie oyo ezali penza réel prophétie oyo pe mutazwango et salamele po tozo comprendre te soki bino nyonso boko sangana bopé ça peut prophétie po na mboka vraiment balonga pe na cette année balonga na cette année balonga na makambo cette année c'est l'année de boye po to yokaka 2007 le 7 na 7h du matin 2007 et kenda wapi to koma na 2021 to ata 2021 le 21 na 20h na 21h du matin 2000 et comment il a pété donc miracle et sous kakane na 2000 tu vois les gens les bateaux sakana kana batu 12 000 francs $120 $1200 donc ça n'a même pas de sens donc obimika bolali o loto salima kambono eza lokuta cette fois-ci lokola politique to na union sacrée bino tout bokota na union sacrée to sangisi bino tout lingomba moko union sacrée religieuse. Chers internautes, ande to komi na suka ya émission na biso prédicateur mot de la fin ceux qui sous moi parole les ali pour éclaircir ba prophète nyonso na ba prophétesse nyonso o ba koyoka message nanga ezali na kuzo lancer ngona chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi prédicateur de la nation président fondateur de l'alliance des tshisekidistes musulmans. Papa na ebiete ulingi nzambe mingi ozaye kosambela mingi mais yeba église nyonso eza na Kinshasa eza bato bazosala commerce et puis basili ko aider mboka na biso ata na eloko te bambongo bazosala bazozwaka na église ezozala pona ba famille na bango na yango nga na kosenga yo boy si c'est vrai bazosambela nzambe bo sangisa bango nyonso et comme un secte mort et comme la lingomba moko allez babimisi siko banini babiloko na bango ya mike bo bakobanda ko ndusama ba groupe mike bimi pona batika un troupement désordre bazo salaka et puis de deux na koyebisa na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi il faut que ça une nouvelle loi pour ko sécuriser yango bana ba orphelin soko moni lelo ebele ba toni na ba balabala ba fazer eza cause ya ba prophète toné lokuta autant la papa zala ki riche akufi etiki mwana mpa mwana mbanda avant kota na famille na ba ndimere maman on a comme repese ba offrande ba di mais faut diaboliser mwana ya moweyi donc pasteur nyonso akolobela mwana ya moweyi message ya OK ya mabeni tout ça o ya discrimination bo zuye bo kangi faut ça la ba loi ko sécuriser bana wana baza ba congolais papa na ngai message na ngai yango wana que le bon Dieu vous bénisse et puis Congolais nyonso bofungola miso bozala bato nzamba kotika biso te je dis et je vous remercie. Voilà, chers internautes, ande to komina suka ya émission na biso binomoko bomoni pe boyoki prophète de la nation, binomoko boyoki prédicateur de la nation, ndenge ya parole vraiment na micro na biso. Donc chers internautes, donc ba abonné na biso nyonso ya Océan TV, Océan du Congo, donc restez branchés massivement beaucoup za ba émission nyonso o to sala kabino. Wana na pesi merci sous une équipe technique JDK adorateur o ya sala ke boza ba image ya bien na pesi merci na cordon na biso d'Acosta, ba merci
merci donc bonne année na batu nyonso o boza vraiment liboso ya ba écran na biso tonton Didier Kabila kuna na Allemagne na pesi mbote Mima la femme du patron na Belgique sans oublier ba maman Denise kuna na Belgique na pesi bino nyonso ba mbote donc restez branchés massivement na Océan du Congo TV bokozwa ba émission nyonso o to sala kabino soki yeso azongite ngana bino to monani à la prochaine bye.